Zemiwana Eza Fally Ipupa il y a le Banyagi a dénoncé Fally Ipupa que non soit dénoncé et soit menacé blou moi bongo toka temisho c'est bon mon toka temisho oh toka temisho pour la comment ba boujuba yo éclairci na ba ne ba boujuba leki ba boujuba oh ça boujuba toka temisho toka non yo pour répondre maintenant petit Fally s'il te plaît petit Fally s'il te plaît na bikoza muto s'il te plaît oza muto oza na respect à presse to se déplacer to roulant to landio tina siège s'il te plaît et oza bien nana lobby na munoko nana lobby nani ye moko tonde et ezo circuler na page pe ba wario balanda ngo ba les news tous les canaux j'ai bougé tous les questions monsieur non s'il te plaît faut répondre parce que il faut répondre parce que ba wario ba zota la biso na monde tu que yo za mutu oza na source vous comprenez information yo lo ba siko onde ba confirmer ba okata ba rimer wana mbala moko wala za mambo ba base ba osalaka isa ba base niveau ya Fally ayaya to chika ba biyoka yoka ko niveau ya Fally aujourd'hui na pese o respect c'est na tout soit na bien afimo respect azala botosi na sepela na ye na ninga bunda na musique na ye yetana biso panjili gonde disque dom ta pesa mundele so sala ka musique ya malamu ndena pesa na sinep so sala pe musique ya mabe ndoko jona bana na bakati mo buye na ba pesa kota ba ituri kuna en Afrique du Sud en Afrique du Sud ba pe côté ituri fala ju na poto na sinep Fally fois ça le logo po bino boluka pe bo sala on a vu ça bino ya longola complexe foka ya sala po bino pe bo forcer sur ko sala ata ba peso stade o yemba ni ata ba peso o latanini ata ba peso imika o yemba nini o latanini voilà c'est ça faut zalaka mona Fally petit Fally faut zalaka aigle po aigle tikelinga charge à stade na Congo tikelinga ba sali nyosa minene charge et sur niveau na été à sauter ba niveau et à sauter. Un petit mot par rapport au concert ya Héritier Watanabe le 25 2 jours avant yo beta le 27 tolanda na kaka ngana ozano yangai ipo beta ye force à toi à grand frère Héritier Wata ipo pesa ngape force à toi petit Fally tu pesa na ba force à toi voilà pour que tu beta na marti biso nyos ya pour la polémique té faut ko tchaka ne ba viété ko tchaka ba viété wa ma ba vie côté on nga respect désolé sur ma bi ambassade vient na ya palais ao amfumu lengi betu tu yangale keri ka ko community selma batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sari sabana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama kimaganda boyigoyela ungeriki maganda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala Makingumba. Voilà, merci à tous nos fidèles abonnés. Donc merci Nandenge, vous allez toujours continuer à renouveler confiance dans Bino. Na chaîne Abino parce que Bobi qui a Bino Christian Vangoulé, Papa Bombo, de vos messages Kobengangai. Donc ça sera toujours on a pour nous partout que nos coquins de nos actualités. Alors aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous annoncer que nous allons partager ce beau plateau avec l'artiste Petit Fally, Petit Fally, tous en a l'autre sola par rapport à l'actualité. Tu rappeler que nous avons aussi tourné mon Boma, donc Petit Fally, a tous un contrat, qui n'a pas Boma, à BTP, des singles qui a BT samedi, et puis à zone IP déjà Kinshasa, tous sola par rapport à l'actualité. Ebele, Oyo, Ezali, Kolobama. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, Bobby qui tombe sur un Petit Fally, donc malheureusement tout le monde a eu le king number one Fally Ipupa déjà.
na simalanga pe bon déjà décor il y a Aigle donc ah ils a bon place Aigle à Répétaka donc tout ça tout kutana Petit Fally awa tout sur par rapport il y a actualité na alors merci beaucoup à mon boss papa Simon Kabaka Makengo merci pour na soutien na yo et à sa charmante épouse maman Christelle Mbumba Makengo et merci aussi à les boss Michael Mingashanga Aigle talabongo toujours na ndenge likolo parce que somba appartement na cité du Fleuve et un grand merci aussi babina mama madame Aigle maman Voni Mingashanga Aigle alors héritier Jamba le caméraman a filmé bon dessin mais à Kiroku au songa déjà na bandeko boîte sur partenaire monatie bamona Petit Fally artiste na bango à qui j'ai dit bonjour Petit Fally. Dangela. Woo! Nazalaki éprouvé kasi na motema teo. Kuna bazolela papa nga na motema Dangela. Salite suki na njoto kasi na motema teo. Kuna ndesika na loja Dangela. Hata Guillaume le conquérant lingaki kofansite. Po bolingo na yo Dangela. Motema lokola baserine. Eko diviser pe ko multiplier ngo yango motako kiko bomba na kaja damu kasi yanga mote mendi la place mon côté Dangela mon amour ngo kapasita mote mananga satira yango yeye bébé yeye espace pour autres amours eko senga na effacer yo pour mon sous soit remplacer kasi monya ya ko effacer on a mote mananga ezalide. Mon amour, oh. L'amour est né pour la vie, je te comprends, tu me comprends, mais on se comprend. Oh. Dans l'amour de ma vie, à ta puissance agonie, nari les lissons. Et puis ça quitte chérie, banda konyo so bolingo. Dans le petit meilleur le puits. Maman, pour les meilleurs le puits. Codicia, atako bolingo yumeli, bana bakoli. Kasi bolingo na yo na motema na ngeza kaka ya sika e kolela te kobanga te siskula loba nye tata bo moko mama bo moko ekolo be moko nji moko atako ba ministre bazali ba généraux pe bazali kasi na motema nanga mokonzi seyo moko Dangela mibalete seyo mama mokonzi. Yeah. Mama mokonje. Yeah. Mi balede. Go. Mi balede. Bande kona ndenge ya kezalaka. Frère na nga utaki mboka ekota biso na Kinshasa. To décider na mère to kyotika eti na mboka. To matina bateau ngai mère mokumbi bateau na frère na ngai. To komi na katikati ya lac bateau edindi. Ngai mokumbi bateau mère na frère na ngai badindi siko bebisinga na sala choix na sauver mutu moko siko na ko sauver nani entre mère frère na ngai na mokumbi bateau bwebisa ngai. Alors mes chers amis, vous comprenez pas le lingala, la plus belle art du monde. Mon frère est visite. Il a fait de faire des Sergio, les bateaux a coulé. Il me sauvait une personne, un membre, ma famille, un membre du capitaine du bateau ou frère, à votre avis, il doit sauver. Namotema nanga seyo, balobile pour notre yo na ba famille nangai, na la raison de vivre nanga seyo, seyo wana na Titanic, Jacques qui se noyer, Pona Rose, seyo wana namour éternel. Que malandima qui risque Ponia Wafali Poupa c'est on a nepesanio Bangonne temet qui targos. Merci beaucoup Petit Fally on a répété sous bonjour. Oui bonjour bien un Christian international depuis comme on a rabino boissa la rabiso bien tala rabino makambo biso pe makambo voilà. En tout cas félicitations cool si boulot oui mbaki toko rumbo betongo dada boy lokola kimongo. Voilà, on est là, koyoka papa trop et ça là déjà motivant ma mou belé na moto. So yo dia aigle moto et peso ba idée et belé na vie. Parce que so fanana et so yo ka il faut za mutu moko za
Aux arbres travail, faut travailler dire. Voilà, pour la vie, faut travailler dire, faut y avoir trop. Bango balwa, bateau ba pêcher déjà. Bateau ba salade déjà. Ce qu'on va tiquer la biso ba lait ba comment ya. So ba tiquer la biso mais ce qu'on a bango et puis so ba idée et belé et motivé et belé et comme so grand au travailler dire. Bango ba voilà, c'est ça. Alors on a aussi koyoka yo OMB science fiction na yebandela nzembo na biso. Oui, c'est yo. Lisolo mo obeti wana, lisolo mo bo e salinga pena mo pasi. Alors, admettons que lisolo obeti wana e comme yo petit pali parce que yo peut uza pour muto zo peton ya kupaje na masuwa, o iba réalité pe somo e balendenge zalaka. Alors, so e comme yo opaje na masuwa ndeka lisolo fali alobi, moi sina ko ina mai, mama na ko ina mai, na ndeko mbala ko ina mai. So sengi petit fali o sauver mutu mo o sauver nesinani. Bon, tola na kande ba embele. Voilà. Est-ce que so comme yo sauver nani? Bon, on a la kande ba embele. Wana sko komaka soki omoni boye. Wana eza histoire. Mais salamité. Ezaka histoire ninge pera yembi. Mais salamité. Et tika po salamité. Mais ezaka histoire ya njembo. So pe salami njambe kaka mais salamate. Ezana waka histoire ya njembo nde egla yembaki. Kan ninge pera yembeli ninge peto sela ngokwa. Merci beaucoup. Petit Fally, tu as ce qu'on a l'actualité. Tu rappelles que tu es au Boma. Est-ce que c'est pour la première fois au voyageur ou au contrat ou soit au Kendarano déjà? Bon, pour les premières fois, il y a ma carrière musique, qui n'a voyagé, n'a comme na Boma, ma tadi na beta na salle, na boîte, na bien, ya boîte nuit ya bien, que Petit Fally vraiment qui a yé, tout plaît. La première fois, il y a voyage, il y a carrière, musique, il y a marabout, voilà, na Boma. Ma Boma, il y a bien, et pas Madame Cynthia Mananga, na Boma la grande, na manager Faya Makola, Faya Makola. Il puis na Boma vraiment, merci na soutien na bino. Bisuka ka Cynthia Mananga wana, matadi na mvoidu, na manager Faya Makola. Je suis bête na mvoa douana vraiment et ça l'a bien bana matadi bana Boma vraiment et ça l'a bien comme on a binonde boya mba star na bino Petit Fally et ça l'a bien vraiment Nangela ya aigle Fally pupa ba porte jo qui kaka bien nzamba zo tika peka nzamba batela kaka opesa ka ba idée a protéger kaka opesa ka ba chance vraiment nzamba lo la bisika za le kumo zo akepa na. Alors, parce que tout le monde a image, bazo kanga ba photo na yo, ba chéri bazo ya, o gérer section ndeni comme na ajoza na ngo bana basi bazo ya, ba msuba olinga bongo moko, o gérer ndeni. Bon, succès ba gérer na bato fani na bango, so be ba o gérer bien. Succès za te ko bimi kamba moko yo moko mi gérer yo moko lata yo moko lia yo non. Succès za entourage. O za bango ba linga yo. Vous avez pas besoin d'idée, l'action, de conseil pour succès non émat. Parce que vous avez beaucoup raté. Vous avez un entourage, vous avez un bureau, vous avez tout besoin de conseil. Attends la présidentielle. Ça va conseiller vraiment. Maramou belé ko tublo na moto. Succès zara entourage na yo ko négliger batuno zara na bango ya pasi za reconnaissance na bango respect na ba fanatique nyonso. Vraiment succès za mo boulot. Ce qui peut combattre la moitié, et ça va mon pépé. Et ça va moi Sandumba quoi. Il y a pour nous finir désolé. Na basignon ce vraiment. Et ça va Sandumba. So raté le lobby pe à côté danger. Et ça va mutumora beta basket. Obi ba omana ba ni basket na simanda ko. Obi lobby neti. Et ça va mutumora boya beta kabal na sima pale. Yo bino bo seka mo obi lobby neti. Voilà, succès à mambo belé, succès faut succès va protéger ka. Et ça quoi il amba na yo njoto. Et ça quoi njoto na yo succès. Faut protéger, il faut yebani na to za ndenge nini. So protéger te mamobulo. Alors, merci beaucoup, Petit Fally. Donc, tout le monde a rendu dans le bar. Tout le monde a dit directement Papa Nao, Aigle, Fally, Poupa. Alors, point de vue, Moko Ambassi a auto-pesa. Ah ouais, dans l'émission Moko, Lobama, et Sali, moi, comment, Batumsou, Baboyango, Batumsou, Basali, Bakrélan, Polémique. À ça, il point de vue, et ça n'engage que lui. Alors, lui, que non, depuis l'histoire de la musique à Congo et Banda,
kobanda na ba wendo ti lelo na Petit Fally aleki ba musicien nyonso ya Congo. Alors le quoi Petit Fally pose aux toujours pepe menya Fally Poupa. Est-ce que tu connais ba point de vue na yo selon Petit Fally par rapport à Magam Ambassi à lobby? Est-ce que c'est solo ou soit yo ko pesa o ko baksani na o ya lobaki? Bon, côté on a ambassade musicien Fally Poupa, ambassade musicien Fally Poupa, to baraza musicien. Bon, côté on a ko loba mabiti parce que le ba so ba bingo ba wendo, ba Pepe Kale, ba Madilu, isa ba grand pètre là to ba sala. Ba to ba luna ba koko ba kokobar. Pona ko finga te pona ignorance te. Mais ba wendo, ba Pepe Kale, ba Madilu, ba sala ba sikira ba époque na bango. Na ba carrière na bango, na ba génération na bango. Wa to ko longa ba te po ba si ba kufa ba sala de ya bien na mboka na biso, ba sabe ba fierté na mboka. Toki ko sala polémique na ba vie. Aigle pe azo sama mona ki toko ba ba sepela. Aza vraiment solo abundi na ba vie ba ta ba kufa ta ba vie baza si place ba bi ke petwa souda. Abundi na génération na ye akomi lelo aza. Vraiment Fally pas côté la félicitation parce que jeune wa bundi na Congo loko azati mais to ko comparer na ba vieux ba kufa to tia bango na Fally no wana vraiment côté wana désolé ambassade les kan émission ah bon alobi na bien pas falloir mériter na me falloir mériter mais to ko comparer Fally na ba vieux na ya kalaté po na ba vieux na ba yemo aigle ba vieux wa ba père ba kokobar voilà ça wa papa botinga atanga na mda na biko ozaka papa mais na mutema ki papa bike mono vraiment asoda mono ya bundi mono voilà Fally vraiment côté on na Congo Fally les pour l'instant eza Fally et atanaye ndete mona ba succès ya ba vie fala longoli complexe wana alongoli complexe nyonso ba jeune tout alongoli complexe à génération na et tout lelo toba lelo mundela bank sabiso na lelo te fala alongoli complexe wana lelo musique na biso ba Nigeria ba beta danger ba Côte d'Ivoire ba biso pe Fally aza alongoli biso pe complexe mais to ko comparer te que Fally Poupa na ba vie na ye akala non wa ba vie côté wana vraiment ya pour na polémique te faut ko tchaka ne ba vie te ko tchaka ba vie te wa ma ba vie côté wana nga respect. Désolé sur ma vie. Ambassade venanga ya palais ao. Ya palais moi ya moi la jangue yo dame vie. Moi 3000 na chomata restaurant na parce qu'ils a famille. Mais là qui ko tia ba venanga kala ba vio balona ba la sebiso G ya ndule. Donc ko comparer na kunati. Mais Fally Poupa félicitation, azo sa la fierté à Congo, azo sa marambo kitoko, vraiment complexe on a fala longo la onyos o ba vie basala. Na bato ba surtout que la musique a lelo Fally bato ba surtout que la lelo ko kanga photo na mutu lelo ko sala bona mutu Fally déjà à sala so yo ko surtout la lelo Fally de à sala voilà mais côté on a vraiment ko tiana ba vie polémique wa ba vie. Merci beaucoup pour na finga tena bato ba ninga vraiment pour na ngai en tout cas la tina ngati na sala polémique na finga pour betila maboko te na kumisaka Fally na nga ba question tu na Fally za ebeli ya vie na musique mais kokota tina ba vie vraiment côté na kokota ti. Alors merci beaucoup Petit Fally. Est-ce que Petit Fally obi de comment moi si Mikolo ba retenir ma page moi trop à rapara comme les Rinka. Oui, na bien très très bien. Oui, bien très très bien. En tout cas question vraiment pour notre parce que nous avons a parlé. C'est belé, c'est propre. Est-ce que marambo comme les Mikolo Koko mela bona ebina oti. Par rapport à bazemi yo kiangote. Aza moi aussi. Aza moi so sabota ga. Yo kiango déjà et ko wana kina aza zemi asoto sa direct. Ote meloko ebisinga. Na isa wana yoki. Po munoka mutu so ke mutu problème komeli ao. C'est que ça koyeba. Aza mona moi aussi. Alors, Barimer, c'est même pas bien sûr, Barimer est belé et zolo ba mapé ezo bima pe bat muso za ko affirmer que zemi wana eza Fally Poupa ya lo balingi a dénoncer Fally Poupa pse que non soit dénoncer so ba menacer blo mo bongo ye lo ko za mona parler hein mais quand on ko éclaircir na bateau ba hôtel la biso na monde na c'est Barimer parce que ça Barimer eza lo ko za confirmer te ye lo ko za mona parler mais quand on ko confirmer ko kabone ka musinga mais quand on ko confirmer na ba fanatique nyonso ba wario nyonso selon le dossier ya Maramazemi
Fallait wapi? Ah, Seigneur. Toka tes missions, c'est bon. C'est bon. Eh bon, toka tes missions. Oh, Toka tes missions. Comment on va bouger? Oh, ça bouge bas. Toka tes missions, toka. Non, il faut répondre maintenant, petit Pali, s'il te plaît, 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 petit Pali, s'il te plaît, s'il te plaît, Nabi Koza Moutou, s'il te plaît, Oza Moutou, Oza na respect à presse, tu se déplacer, tu roulant, tu l'as dit au siège, s'il te plaît, et Oza la bien. Nana lobby na mounoko, nana lobby, nan yé mon retenir. Et ils ont circulé dans ma page, puis ma Wario, Balandarango, les news. Tous les canaux, ça bouge, tous les questions, monsieur. Non, s'il te plaît, il faut répondre parce que il faut répondre parce que ba Wario, bazota la biso na monde, c'est que yo za mutu, oza na source. Vous comprenez? Information oh yo lo basiko, on dé ba confirmer, ba okata ba rimé ko na mbala moko. Cher nanga to sola bien. Et ça que bon, na tia pe ko yo kana mulongo na ete. Pour nanga oza ba buzo ba tia ko yo kana mulongo na ete ki alu ba boye. Wale za mambo ba base ba osalaka, eza ba base. Niveau ya fali. Ayaya. To tika ba biyoka yoka ko. Niveau ya fali. Au janini. Na pe o respect na to so na bien. Afimo respect. Azala botosi. Na sepela na ye na ninga bunda na musique na ye. Sala nga bien. Po eza ba fille belé, ba bunda na ka mais ba okomate mais ya bunda na ka ne moi ba rappel na rapara wana et sala ka bat moi bien. Mais non ba moi ba buzo ba se comme okota mabe. Te total ka ba niveau to pesa to zapi na respect. Mon respect de comme ça moto grand. Na bisa bino apa ba musique ba fali ba betaka baza ba responsable na bandaku na bango. Apa ba musique ba fali ba betaka ba wera ba kofi ba jibe ba dove ba star mineno yebi na mbo. Apa ba musique na ba betaka baza ba responsable na bandaku. Bo potaka ba buzo bati. Fala za célibataire te azana moisi o ya yembaka tout la bombe. Puis moi si na yeba monde. Moi si na za la succès ko le ka ba star tout ya basi na Congo, ko le ka ba star tout na mona miniature pour l'instant. Bocha ka fana ba désert na ba buzo bate. Apa na ba musique, pas bocha na ba ninga ba musique. Ninga ba base. Mais bota la kina âge. Azana moi si, azana bana, azana famille. Aza grand. To longola kana ba désert ba buzo ba. Na ba musique yango. S'il te plaît, tu comprends, et ça va bien. Tu comprends, pour un respect, tu vas surtout continuer sur l'émission de Ndeka, tu vas Nakango. Na koko tana ba buzobo te ngana ebite. Ouais. Eza buzoba. Donc yo pas na obenyo buzoba voilà. Eza buzoba, ya salité, ya microbe. Eza buzoba na banonga eza buzoba, eza salité, eza microbe, ya na tina te na sens te. D'accord, merci beaucoup. Petit Pali, donc. À part la musique, ba betaka, baza ba responsable. Puis boyoka combat moi sine nana ketchup. Boyoka bane ba makosis, ba kena, ba 8e éveil. Bana ne boy mona ka bana na bana pa na ba succès, bana succès. Eza buzoba. Donc eza buzoba déjà? La fali na buzoba. Succès a fallu et comme ici mambo ebele. Succès a fallu mutamtoa na ba parole. Succès a fallu mutamtoa na maloba. Succès a fallu bat baza l'est. Succès a fallu et comme ici batu non eza etwa nae. Eza alingaki musala nae. Alingaki boulot lokola papa na maman pour ya travailler dire kozwa nae bomengo nae succès na betele maboko. Kolula te. Ko kele pe mabeti on est makamune na nzambe na ye yo talaka na miso so lingaka ye lingaka ndo lingaka ye ko ko déplacer ba parole te ko choter njete po keza ba njete musu so choter ba chotate ezo kwa mir bonde bacha ba solitaire mi oyo nini to benga kanga moibi na lingala voilà kanga moibi. Keba bayo kanga moibi. Alors, Petit Pali,
Ah bah kota te. Petit Fally, s'il te plaît, question, na tout non peut parce qu'aujourd'hui déjà au bando sa carrière on a déjà évolution vraiment ali. Petit Fally, aujourd'hui ceux qui ont là qui artiste et musicien te. On pour faire aux anan. Na tu na ba question ba tuti. Ina na zalaka musicien. Mutamta na etwa no njamba pesa ye. Oba ba question ba buzoba. Netinga na boye na za musicien. Na ko me supporter. Na ko me susu muteki mai. Na ko me non mutamta na place no njamba chai. Comédien à la place à comédien. Musicien à la place à musicien. Non, on comprend les questions dans la bien. Aujourd'hui, ceux qui ont dit musicien, on souhaite aux musiciens. Pour dire que tu as un musique. Je suis musicien, nous avons musicien. Vous avez musicien, vous avez musicien, nous sommes musiciens. Je suis musicien, je serai musicien. Nous préférons quand nous sommes en nous préférons, vous préférez. Nous préférons les lots, on a un lingak. Comprendre? Voilà, c'est ça. Alors, merci. L'émission, déjà. Photo à Aigle, na Simanabiso. Aujourd'hui, Petit Fally, tout le monde awa, na Katia, le pango ya Aigle. Tout le monde biso, mais quand on éclaircir, biso non. Fally pour pas y moi récupérer au commissaire ou soit au Betska tour pas papa nao. Ma femme n'a pas bandakala. Déjà, bandakala. Moi, je belé, n'a pas une anglaise. N'a bien. Voilà. Et là, ya famille, zara ya famille. Chopo lingara mutino na mutima moro. N'intérêt, mutino pas lingo peka na mutima moro. Voilà, c'est ça la vie. Vie ezate ka o bobotami. So bien non, vie eza linga mutu. Mutu la mutima moro na intérêt, mutu pas lingo pe na intérêt. Po boki liboso. C'est ça la vie. Ça tu suis balulaka na lobela Fally lelo. Po apesanga so apengate alunete mona ba misusu na lobela Fally po apesa mba moso apesinga to bani global bana ba internet vie exacta vie za patience kolula raté ayo eza yo bon pour na bato honnête ba ko koloba que non pourquoi pas Petit Fally le quoi lobela Fally le quoi la Fally so ke le quoi mona na bon le quoi za mona Fally pourquoi pas ba zo ki ovana na ndako place ba Marco 6 bazali mais oyo ko panda na siège ko répondre bon honnête nini. Bon, c'est Zanda Kouch. Elle est Zanda Kouch, bien sûr, mais so, il y a plus mieux sous ce qui au Vanda qui la résidence parce que mon papa nous a. Et ça m'a moitié. Kofanda dia, ils ont kofanda pas Fally. Banda ko tu ya Fally ta place à répéter, ta place à prendre. Ça kanda ko Fally. Le coup mora qui a fanda pas Fally. Différent Zanda. Oh, c'était des frères, oh, Gombe, ma campagne, qui peine, ma cala, place tout banda que tu as Fally. Je suis c'est Fally. Ici c'est Fally. Voilà. Comme les gens ne pas Fally. Les gens différents. Et ça n'est pas c'est Fally. Ici c'est Fally. Voilà. C'est remontada. Falla remontada. Il y a remontada. Falla remontada. Voilà. Voilà remontada. Aujourd'hui, musique à Congo est toujours na concurrence. Na bisiri bien très bien parce que même yo mo pendo zana ba comparer déjà pe na artiste émission mususu bino ba hotel ko za disque d'or certifié na Snap et bande mususu ba hotel za disque mo tout le monde ba pese ba na South Africa. Est-ce que l'équipe qui non bientôt pe par rapport de ba hotel ka ba zo pe disque d'or. Est-ce que et autre ça nous penser likolote. Et tiens, na biso panjili gonde disque d'homme tapé son mundele. So ça la musique à malamu, ndena personne na Snap. So ça pe musique à mabe, ndoko jona bana na ba quartier mo buye. Na ba personne ko ta ba ituri kuna. On a Afrique ici, les gens en Afrique ici. Et ba pe côté ituri. Fala ju na poto na Snap. O ba chéri tout balanda o ba jeune. Ya kitoko ba shira kitoko, ba tombomba na Snap, ayo ko présenter na stade. Skoyo solu olingi lo jona disque. OK na kota ba itu ba ko pesa ku na eza Fally papa. Ici c'est Fally c'est remontada, ya remontada. Bino Fally fois ça le logo po bino bo luka pe bo sala. On a vu ça bino ya longola complexe. Foka ya sala po bino pe bo forcer sur ko sala. Bino po bo sala ba mabaya
bosala elo mo boye poka elo ngabino ba souci fali de asala déjà alongwa de complexe ya nyoso yango eloko obino bo rêver ye de asali obino bo sala lo ye de asala ziko matake différent makasi onga na lia kanjoku ye de alia de njoku onga na lia ngombe ye de alia ngombe yosko rêver ngombe o mato selo oti kolula raté travailler dire au coma et attends ko batelo kwa Dieu na masana ga disque do ya che non faut travailler dire ah tout ça polémique tu jamais dire travail musala kueba musala aiza musala aiza mamboa polémique te ko finga déjà travailler dire hein et njambe pas oti ko te po bato ba travailler dire bato njambe batumbola so pour travailler dire to zela rabaye la vraiment o tu na ngulu Petit Fally, il y a une photo mon là ça, on a vu qu'il y a une réalisation périté jamba osunga biso, achela bisongo, t'as la photo yo. Oui bien. Mon pa mo konji. Oh bien que père. La simana au moyeni. Amona aigle. C'est que au bani par rapport à la photo parce que ça li moi polémique na ba réseaux sociaux, ça clip maki déjà hier déjà au bani comment on a confié na aigle na simana ebo. Non, on est déjà fierté en bogati. Aigle les a fallu poupa. Ça peut père à aigle, ma bête et la famille. Parce que bon moment ma bête, aigle les a fallu poupa bandakala. Kofi sur aigle ma bête. Ma bête, ils a fierté à cacher la tête, ils a fierté à mboka, ils a fierté à monde. Ils a ma bête, bilos comme moment ma bête. Que soit Kofi à aigle ou bien non ma bête. Kofi c'est Fally c'est Kofi. Pas ko sabisoté. O mambo famille o wangana boye. Pangana papa na ndako et to bebana to bunda et eza toka bwana santa c'est papa c'est ton fils actuellement coureuse les gars wana biso to ebite to zana kasite esenga na to mona boy ko fina fali ba so na boy to mona ngopi to ka ka kule to ka ka boy esenga na to fana boy ke ngana vieux Christian to fani boy ko fina ni be fondation Foel taka fondation munene. Pour soirée Moussada le 16 décembre. Soirée Moussada le 16 décembre na Pullman. Na moka ambassadeur à Fondation Foel. Yekolisa bana misala. Voilà. Mère wana ya Christian. Soko mo boka mena Fondation Foel. Au pesa résultat. Soirée Moussada yekolisa bana misala. Bana bitike babola. Soirée Moussada Fondation Foel. Ezo yekolisa bana misala ezo pesa bana misala ezo yekolisa le bana bakoma danger bana bakoma bien bana batanga bana bazala bien Fondation Foel et puis le 16 décembre na Pullman de tozala na soirée wana pona Moussada Foel au bengsa bakonji bato ebele pona soirée à Pullman. Merci vraiment na Foel na nyoso sala pona biso. Donc, et puis ML Boutique chez Lebo, poto na poto maman sociale. Après, na ke soirée, na ke boy ML Boutique chez Lebo, poto na poto, kakawana na Kabambar, na Njeta Lidama. Surtout nika boutique ya ML Boutique chez Lebo, poto na poto, ba olaxo bilamba kitoko, associé bilamba nyonso ba parvi loko kitoko na poto. ML Boutique, merci madame, soutien maman. On est ensemble. On est ensemble. Merci aussi à les boss Michael Mingachanga Aigle. Toujours dans Likolo, sans oublier madame Voni Mingachanga. Petit Fally, photo mozo circuler Mikolo dans les réseaux sociaux. Il y a Edoxia Simbio et ça, il y a Kala ou soit des Mikolo. Bon, et ça, photo à Kalasco, Batuné, Bazongsi. Et puis, comme on a Aigle, Zamona Aigle. Voilà. Moi, comment tu as dit que Petit Fally a grand-père qui s'embête si banine. Si grand-père a joué à Simba qui doit cinéma pécal. Attention, Keba, c'est ma mère, Keba. Avec ma mère, c'est ma frère, mais moi, toi. Yo, c'est Paris. Avec un petit Paris, c'est Paris. Fallait au Paris. C'est Paris, non, mais Fally. Alors, je vais alinga bajeti tout monde doction pendant live pendant betel biso est-ce que ça quand tout monde qui na ba photo anondeni est-ce que vrai chéri aza gaillard azande kanu mo photo ninga zaleli
Simba Simba Yogane. Simba Yogane. Non, on a bien ma bendite. Pétain, monsieur, fort. Et de sa vraie chérie. Pour la polémique, ta vraie chérie, elle est trop jolie, elle est trop belle. Ça, vraiment. Après, on s'en bien. Quand je suis bien vraie chérie, il faut que j'en sois bien. Voilà. Moi, si on s'en m'a bête, ça dépend du comportement non qui est là. Ça dépend propre na yo. Voilà. Moi, si on s'en moi c'est. Si c'est aux acquis, aux amabés, moi, si on s'en moi, ça bon à gana mobile pas bon à gana moi. Bon, ça même moral. Mais comportement peut et ça même moral. Voilà. Comportement peut et la même morale. Petit Fally, on a vu dernièrement concert il y a Stade des Martyrs. Est-ce que vous avez vu ça blague ou soit vous bête la peine concert? Le 27 décembre Kalaté, non seulement Bougoumez, Kadima, Boumez et Belé. Vraiment Kalaté le 27 décembre awa 2022 2022 le 27 décembre 300 fois kaka ya pamba billet VIP ka 500 kani na lobaki beaucoup za ba surprise ebele beaucoup sepela ata ba peso stade oyemba ni ata ba peso o latanini ata ba peso imika oyemba nini o latanini voilà c'est ça. Faut que mon a fallu petit Fally faut que aigle pour aigle tirelinga charge à stade na Congo tirelinga ba salle yo sa minene charge et sur niveau na été à sauter ba niveau et à sauter mais à sauter ba niveau normalement disque formule 7 fallait les 2 décembre et comme le 16 décembre et comme le 16 décembre nani c'est le Oscar Mabikino Bokimi parce que boki pas ça oyetoye binu bo changer date. Bon, on a un grand frère nanga, nana eloko luba matroti. Voilà, na kumi sara Fally nanga na suka na aigle nanga. Oui, tira les a ba privé na e. Biso to lobilaka aigle na biso. Acha les 30, acha les 20. Tozi andi date na biso. Ya channel les 9 les 15 les 20 aozara date na e. Voilà, mutu ana maramna salara. Muta na ba privé na e wa ma côté wana vraiment. Nako lo bébélé. Alors, un petit mot par rapport au concert Héritier Watanabe, le 25 décembre. Vous avez rappelé ma relation bien, c'est moi on a fait ici, on a répétition, on m'a tapé dans le podium, Boyimbaka. Voici, Stone. Baba, si Stone, Bakapash, Baba Ken, Piana, Baba Mumbaya, Baido, Baba Stemae, Baba Christian, Baba Michael Okama, Baba famille, Baba voilà. Un petit mot par rapport au concert à Héritier Watanabe le 25, 2 jours avant, il y a le 27. Tolanda nakaka. Ngana ozano yangai. Il peut habiter force à toi, à grand frère Héritier Wata. Il peut appeler ça force à toi, petit Fally. Tu peux ça n'a force à toi. Voilà. Pas besoin de habiter dans la marché. Jusque là pour ba fiche na ono ebimité concert en décembre déjà ngo papa Kalaté ba fiche bimaki bima yo na ba fiche na ba vitote na ba paska na ba bitabe na ba makala ba mundele na ba ituri na ba lumumbashi na ba braza ba fiche ya partout na ba ngola ba fiche ya partout il y a partout 300 francs VIP 500 venez soutenir encourager un boxeur voilà un combattant. Venez soutenir l'artiste Petit Fally. Hein? Voilà, on est ensemble. Merci. C'est 27 décembre. Tout warrior pour l'opportunité, tout fanatique partout dans le monde, partout, Amérique, Asie, Océanie. Voilà, merci. Venez. Projet Pezoya Ebele. Quand on a qui chanangai. Dena betaki ya kimongo wana ezala ba gilwando ba utana mboka ba Simo Ikamba Petit Fati Simo Ikamba ezala ba gilwando ezala ba bossi Guy David Mangaya Mama Fanny voilà ezala bossi Junior Sanja utana mboka ba bossi Junior Mawete vraiment venez nombreux il ne soutient quoi voilà on est ensemble. Tokos, voilà, tu as commis vraiment la souka émission de Tobosani. Boss Michael Aigle. Ah, boss Michael Aigle, patron sur la bien fort. Ah, Libanga. Déjà, je vais m'amener Linda Stone. Linda Stone, Marai, Asola, bébé, Linda Stone, Marai. De le roi, beaucoup la gadjuna, Jana, Fifi Juna. Le roi, maman, Asperedo. Et papa, pardon. Papa Asperedo, mon élaka.
Le quoi Jared Baramoto aux États-Unis, il y a Patrick aux États-Unis, Diogo Sadam aux États-Unis, Maman Rachel aux États-Unis, Maman Néné. Grand Warrior aux États-Unis, il y a Pesara Balos de Babouana, Maman Néné, Grand Warrior. Le quoi Maman Binta Morena. Tu vois ma mère vraiment va solar. Le quoi vient dans Seda, na Mikili, vient Seda na Mikili. Bok Kongson, na Mikili, Bok Kongson. Le quoi vient dans Stema de Paris. On sentit que ma moueza, c'est dans Sissi. Il y avait Seda. Ma moueza bien quoi. Mais maman Nathalie Mouzinga, mère sociale, quand a bandala sur la bien. Voilà. Grand-pêtre, vient dans Christian. Eric Mandala, Tara maître Christian Eric Mandala. C'est la fée Mandala. Siko Mandala, c'est la fée Mandala, Siko Mandala. Wawa, c'est comme ma famille quoi. Nasser Nangaï. Voilà. En tout cas, et ça va bien. Là, il y a Maman Voni Aigle. Maman Voni Minga Aigle. Maman nani? Maman Voni Minga Sanga. Maman Voni Minasanga. Maman Moni Mingasanga Aigle. Maman Château Rouge. Vous s'abonner, vous liker, vous commenter, vous partager. Vraiment, c'est la Rabino, à Paris, à Belgique, aux États-Unis, à Gabon, à Brésil, Allemagne, Italie, Irak, Belgique, Argentine, Espagne, Colombie, Colombien. Respect des spock. Moi, je vais respecter yo. Yo peux respecter pe ba yo kuti na sima. Respect et asproc. Oui, respect et asproc penakosi. Non. So respecter ba ya biso be ba leki so to respecter pe yo. Respect et asproc. Madame Voni Mingasanga, respect ça. Sproc. Respect et asproc. Madame Moningis Masanga. Voni Mingasanga, Voni Mingasanga mama sociale. Respect et asproc. Et so bosi na biso Michael Aigle, même boss Michael Aigle. Mbeti bosi na biso ya Nikini ya na Afrique du Sud. Il y a poison casséré qu'on a fait d'ici et puis ben abisona mumbashina ni wabengisha ni bien abisona ni Petre na mumbashina ni merci bien abisona Stone Mukendi Petre dollar na dollar vie mauvais Stone Mukendi tala pe petit Fali TV vie Stone Mukendi tala pe petit Fali côté na TV Lumumbashi na maboko na vie petit Fali pas Stone Mukendi mauvais. Tout le monde a reçu un rabat de Belawa, mais petit Fali pe côté dans le Laston Mouken. Hein? Petit non payé yo. Bossi David Imanga, petit na bino ne biso de encourager, ba to pesa ne ba encourager. Simon Ikamba ba encourager ne biso, ba pesa ne ba encourager. Mais ba to ba iba, ba to ba osala mabe. Et ça ba to encourager, ba encourager, ba to encourager. Ne tout le monde amène nga Esther Balako Fondation Munene, Esther Balako. Faut qu'on encourage ne ba to boy. Ne tout le monde a pasteur César aux États-Unis. Passer 16 ans aux États-Unis. Pour encourager les bichons, Premier ministre en France. Tokuta na rotana wana premier ministre en France wa vie propre. Sindel bio boté sa microbe. Neti bester na ngai acheter basi ba kesen na Paris. Basi ba kesen. Zazingoma na Paris, Zazingoma. Noko landu na Paris, noko Jean-Pierre Mongala na Paris. Boubou de la Likondi protège. Grâce sécurité. Real de Madrid. Voilà. Talara binonde makambo. Ya Willy Moucheniko d'amboka yoko zanga raté poyo na liaka PV. Faut ta reconnaître ta mbala moko pesa mais na liaka ka reconnaître les kinyos. Biso boa ka bato basala biso PM bo benga be na kota be ta mukia ta grapte mais ya mukia n'est important ko les gaebile. Pourtant ya bele pesa là. Et puis ça ramagam merci na bato tout ba partage ba image na nga ba warrior nyonso ba bolinga petit Fali ba projet zo ya ba projet bona no na bike boko bina boko sepela ba rumbe zo ya ba projet minene zo ya kalate bo sepela merci na ba soutien na bino bo partager nje monanga sika ba mboka kwa titre na mboka petit Fali bo partager bo liker bo commenter ba tu nyonso bolinga petit Fali merci na ba soutien na bino. D'abord, ma aigle les 16, vous partagez, vous likez, vous commentez, bah c'est ezawana, bah sensibilisation ezawana, bah j'aime moi quitter que j'en ai fallu pour pas s'abonner, liker, commenter, partager, et ça la répète bien, c'est un abîme, ça la fierté, en moka, ou attendre la drapeau ya Congo, vraiment, on est ensemble toujours.
On est ensemble toujours. Peut-être falloir décembre déjà. On a un beau temps de décembre. Anniversaire de calming, non? Anniversaire déjà le 25 décembre. On a un peu de vidéo. Bato tout. Ceux qui ont la page sur Instagram, au selling vidéo tindelinga na page na TikTok, au selling vidéo tindelinga na Facebook na les petits Fally na Facebook na officiel les petits Fally. Au tindelinga au selling vidéo tindelinga na Instagram na les petits Fally. Ay melonde ni bisa bonde boy. Ay melaga ande ba embara. Peju kuju puju berere. Baki bete. To you, happy birthday to you. Kakina pepe, perere, perere. Karakwesi kembere, perere. Happy birthday to you. Happy birthday to Arada picombere, pindiri, pindiri. Picombiston, testicorampe, pindiri, pindiri. Happy birthday to you. Happy birthday to I fante petit Fally. Bumbaron, bing, karaka qui me kicking bere. Aigle. Y'a Scotine de Tani à Paris. Toujours comme ça, sans Saint-Jacques, malheureusement. Fally yemba. Souffrance nanga, eza kokola, tous les jours, mon cœur est blessé. Douleur nanga, eza lokola, bache alcool, tonza. Na lela lela be mingyo, tatanja beskyo zomona, chéria zobo manga e, mpoazanga mawa namu. Vraiment. Donc merci. Merci à mon vieux Scotty, Ndetani, Papa Héros depuis la France. Merci à les boss Michael Mingachanga, Aigle, sans oublier Abigail, Mokamba, petite fille, Junior Kindo qui n'a poto. Il y a eu vraiment, il y a Patrick Inkune, Inkune, il y a Patrick. Donc il y a eu des gros bisous ma fille chérie, Liam Chris, Joël le bandit Starwell. On est ensemble, Johnny Kwasa. Alma, Noir, Héritier Jam à la caméra, merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir. Moi, je t'aimais toi, chérie. Sogi yoko bomanga, bomanonga lelo. Cimetière na ezala se motemano. Nyokola na yonga na lob na di matrete noir. Pesanga te bolingo. Hoyanga moteme si epona yo, chérie. Na motema nga, momé soit chérie. Oh, je t'aimais trop, bébé, sinorita. Ah, maman, ah, Ginela, moi, c'est toi. Unga na lela nanga shinolida. Wana vien nanga ya do mo pata. Na motema nanga, momé soit ya. L'artiste. Oh, na lela nanga shinolida. Ah, Ginela, moi, c'est toi. Kobi brebone na boli, on dirait que c'est impossible. Nana me sana tous les jours, milelo, na milelo. Katema comme komi toujours motema ensemble. Ma gotelinga bifectiona motema. Au préféré tourner à mon Congo kena yo. Yo ignorenga loko l'essence pompe pontisi sona yeliwa nga sona nga souci. Et pourtant nalela yo mama. Unga nalela yo chérie. Na motema nga momé soit chérie. Ah mama. Ma benga Olivier Kamazi. Etika bori ambato bakula kaba mongo. Boga konde fa peka te mano teme e mano yoga bengo ya pare ongo. Boga konde ye Salvi Songe, moi na pote moi si kitoko Salvi Songe. Salvi Songe, moi na pote atonge ye. Bendo te mama kula kaba mongo bokuna yoga bengo tonge ondo. Balobi Jojo Yata le boss Marseille, Jojo Yata. Oh, na lela yo Jojo Yata. Ah bossi Marseille. Balobi vient nangai. Bossone Vita, papa propre, papa social. Rebecca Badiama, Toto, famille Toto, Rebecca Badiama. Ridi Okoto, grand-pêtre. Ridi Ilumbe, Tsunami. Famille Ilumbe. Vraiment, merci na ba soutien na bino nyonso bolinga petit Fally. Bato tout bo soutien nanga, bo konte pona ko souteninga. Bo konte pona ko partager ba image, pona ko liker, ko s'abonner ça la ganga bien.
talaka bino sabino mobulu. Arnaud de Songo, hein? Allons-y. On a Arnaud de Songo, aigle. Arnaud de Songo, aigle. On n'a pas de rien. Comme Arnaud. Ils sont là-bas. On est. Amfumu lengi lengi. Bedu tu yanga leri keri ka ko community selma. Batuge ni fumu ino keri ko she. Ah papa uki. Sadi sabana. Baya lwa mu mudila kena. Ambo. YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorudu kwankunga mimbo. Ima théâtre mwana mambo. Landa YouTube télévision. Salon Flori. Mama moimwene. Mamwene kuna yuyufuna. Roger mwana mama bala. Maganda boyigoyela. Ungeri ki maganda boyigoyela. Ya fisa lengi lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro makengwe. Shadombala.